Salut très chers internautes, merci pour votre confiance à travers CL News TV PPSK. Et Christelle Larose Mamouliranum de la presse. Merci à notre réalisateur Golo Mayela Zarawana pour nous ba image et bien oyo. Na pesi merci na ngai na Adishi Mongombe poto na poto bling bling hello nos na simbi comme diamant. Je dis un grand merci à Papine sur la mise au propriétaire privé Christelle Larose. Lelo to kitine la zamba player to yamba binu Sarah Solo oyo boyo qui est hein Sabino ba bien. Bonjour déjà Sarah Solo. Bonsoir la belle et belle. Bonne santé. Santé ou tu toko sikuka no monabo. Toko santé mais la makasi. Bana monde entier balinga kayo trop ba Hollanda partout dans le monde au bana bango. Na lo bana bango ka ke nde balinga nga minga na lela bango pe fort makasi. Danger fort. Sarah Solo tokoyeba moi parcours mukie à Sarah Solo hein public première photo ya mbao na chaîne biso CL News TV tokoyeba moi parcours na yo parcours à Sarah Solo le kana ba okesa ba mike ndenge zalaka le kana ya sa ba parcours si on mona ki ba Côte d'Ivoire développer musique moi zongi siko kini asali pe test ndenge zalaka na bonge maison mais le roi mutu tout normal. Mais avant toi, tu les gars, tu as orchestre qui est des alana. Ça mike n'est pas orchestre. Donc ça non nous, les gars, on a orchestre qui est dans quartier, orchestre va faire la chose quartier quoi. Donc des arasa petite sœur na biso loko tant longue kuna to les pas le tumba, to bete na les grands poètes puis moi muke. Papa Simaro to kolisi sous makambo. To monique photo que tu développes en Côte d'Ivoire pour ça la bien. Il y a un moment qui est au Abidjan, tu développer ma rampende zalaka, tu sens que tu kubi, de toi qui pena qui ni poto la saboka, c'est pas qui rêve. Il y a robé dans la maison mais tu moniteur là les jours 7 jours de la semaine. Dans les 7 jours de la semaine Sarah Solo na moni vraiment yo kende mingi ba côté ba Cindy les carna ba MG 30 hein. Tenga na côté kuna te. Ngapa na côté donc habité ngapa na faut changa côté Batas bolingo bon après ils chanter jouer guitare non ils double travail un peu quoi donc ngapena te ngana na ligne pena ligne manzaka donc aux sentiments beaucoup elela ngone makambuti mutumo babina pesombo tabi Sarah Solo serre ton a lobini Sarah Solo qui côté ya ba Cindy les carna ba MG 30 na serre en Christ babi wana na banda na cité des repos et pas mami foba donc Sarah Solo pena à vrai dire na yo Sabino raka ezali kambu ya 7 jours de la semaine c'est qui hein bon bah 7 jours de la semaine ezali moko bat bazela ipo bazela ba testo e salamaki ba niveau likolo big boss amemela biso et sengaki photo sa musale mona na musala ngwane mona 7 jours de la semaine. Et Sarah ozo ki mana question na ngato ozo oui papi to la messe on se retrouve la messe ozo mama mbote ngaye babi azaba kota ba Cindy le cœur mwanzambe kune simbi te bino na epa Igwe de la forêt na développer ça bon te Sarah te biso tozaka na kata makambo biso to banana kata makambo toza to changer le côté te biso tozaka na kata siècle ka toza wana kaka biso changer te biso bongo te biso toza mam tozaki nango toza na kaka yango na muko ba benga charge te yango wana te biso toza na kata charge na biso kandela to changer to ozaki bokomi boete biso toza na kata charge en tant que femme en tant que moi si comment na yo moi si na mibale belé bongo banga te. Non, je suis sûr de moi non banga te. Même ça koto bitenga moi si et na simba guitare boye na ba garçon to yo kota kamba mona rythme wana te elo okuté na zana nga laisse pona que basa ba grand frère nanga et ba soutenir nga mingi soutenir nga mi po musique ya mambo belé donc na zana nga sans ko banga kutu tranquille na bango à l'aise même moral. OK nana mimi que na wenge musique maison Mario moko to mutu mo baki non Sarah Solo beti bien yaka na que tu peux pas Igwe de la forêt tout ça. Te ezaki pena ke na futi billet na ye na ndaku na pemi ba singa ke wenge za na voyage na zeli pe
wenge zongi na ye na kutana chef nanga que je salue papa na Chilo na kutana chef na se présenter chef a pesa nga chance à koyoka ngai d'abord en coulisses tanga yoki ngai esenga ki fo mokonza ya po apesa ye ndenge ezalaka kaka mais na yaki lokwa mission so na sali test ba grand frère bazali ba soutenir ngai ezaki nango kaka talaka so yebelo kolingo sana kati kamudon sa matata sa kobanga kuto emba mo batalika weza kata tête ba baki susus yango seka dega. Donc soliste bazaki soliste oyo obaleka na wenge musique maison maintenant ni vraiment ou peut-être atika ki le binoté obi na obeta lokwa ye yango na nga pena tema ba soliste na wenge baze belé pena o pena ba marka neti yemo pena ya makaba pena donc ya prince yemo le doyen le prince makaba donc yemo biloko atika non ba maman na exercice de sengana kota non ba 4x4 non makasi na koti ba flamme kapa baza ba grand frère na biso ba japonais baza donc tozoki pena temps pona oyoka bango tout pona okangselo eza meilleur. Oui, flamme kapa ya batombola kaina wenge musique maison mère mon ke flamme kapa l'autre ana Sarah Solo oh elo ni nous préparer pour na ba public na yo pour ba vivre Sarah Solo nde maskambo pour Sarah Solo azobeta solo vraiment na wenge musique maison mère elo nini oloba na bango parce que oza soliste oye pour le moment obeti na 7 jours de la semaine. Na beti générique na nzembo ali Maïmon na le PDG que je salue dans le boss des boss. Ozo kabena ba biloko eza wana nde yangwana nde ba formation big boss asali ke na teni na ko matibi sika bo monde. Générique spécial 7 jours de la semaine eza des gars. 7 jours de la semaine moi son habité on condimate condimate Sarah Solo oloba ba fan na nini pour public basé belé ba Hollande ba yo ka Sarah Solo ba ebiete babi Sarah Solo azara loyenge lo kwa voyu mo boye yo loba Sarah Solo intellectuel Sarah Solo maman ya bana Sarah Solo za responsable Sarah Solo za mwasi ya muntu Sarah Solo oui Sarah Solo a donc bien construit. Donc musique tout ça les a métier na biso. Musique za musalonga na pona c'est ma vie. Mais en dehors de musique donc tout ça ba responsable na ndako, tout ça na papa na mwana donc tout ça wana. Musique eza qui voyou te, musique eza métier. Eza métier le roi batangela rapa tangi doctorat, tangi pas à la journaliste, le roi est mon grand journaliste. Donc musique eza qui voyou te, musique c'est un travail. C'est un travail ton a ta société big boss. Donc tu as payé donc musique eza na kata mulongo donc musique eza ki voyou te maman na ngeza pena andoya musique o senti na ndaku pe c'est 5 pour sur papa bilamba o lambela pe papa po mo ngolia ba bloka soliste na e yangwana ne makambuti c'est anga eza des gars. Oui, babi Sarah Solo na vitesse mususu na wenge musique maison mais après que flamme kapaya qui ne babi Sarah Solo na vitesse mususu Sarah Solo a commis orgueilleuse kaka po bet na 7 jours de la semaine a commis orgueilleuse yo lo bana bangoni Sarah Solo sympa moro yo sana te muto yebi asala Sarah lolendo te muto yebi azara humble azara bien na batu po bato ozo lingana on ba soutenir biso Sarah Solo za simple respecter ba grand frère na ye respecter ba sœur na ye na rat orchestre donc se respecte entre nous Sarah Solo est simple donc tala rané na ça boss na biso mora eza sans dédication donc asoro ye faut ça bien éduquer non po mo boss na biso non ye mon nom makambunde donc Sarah Solo za simple il cause avec tout le monde tala rak et le on a kutu te on est za bato yo bato ba yebité nde bazara bon biso na école na biso eza école moi respect donc droit de naissance eza au saranate logique c'est ça la logique Sarah Solo na onyo sopes na ba fan na obandimi parce que Sarah Solo na habité sur les camins na émission bon lando de partout dans le monde bana poto na Londres na Paris partout dans le monde olo bana bango nini oye li bango ya sika po zapede synthé guitare pesa te po yo ça bango muke mais eloko nini o memeli bango eloko nini o kopesa bango sous de plus to oye kaka formation pour bi oye formation pas les formateurs pour ok non ça non mususu
Sarah Solo eza rêve abeta na wenge ici à Kotaki déjà wa. Awa bo consommer 7 jours de la semaine. Donc le coup non na ba maman na nous na pesi non le coup na ba maman. Boyoka non moi na moi ça bete no 7 jours de la semaine. Pour moi quand ba sala maka faut que le roi de la forêt accomplir on a ba vie à batu. Pour ba te belé beto zana mo ba sala te mais le roi de la forêt sala makambo donc OK wa. Atona backsat. On a Barcelone au Kewa puis on suit à Nangatayo. Attends, on a Barcelone le roi de $10,000, babité Sarah Solo trahir mon compte. Si on peut te mal au cobine et dans un angle. Je salue son excellence Amen Bakayoko, ministre d'État. Donc on a un grand prêtre donc ngambongote ngande musala ngande pesanga ona onde nengezalaka. Donner nazar bon bayebi. Bayebi que Sarah Solo mamala te Sarah Solo ne boulot confiance boss sa pesangai. Donc yango ne makambo so ezaka ndenge moko na ba misusu menanga pene ozala un peu différent quoi ezala bongo te Sarah Solo ya te to te ezaki kama loba tu ezala ika te po muto déjà futi da billet avion po yana na mboka na po luka musala atiki no mboka mupaya wa bande ko luka déjà maye ça dit yana ba sérieux moko boye ba sérieux on ego senga te na tika kamba mona ke panani ah na bon par le roi de la forêt na mona na leader te on va pas le roi de la forêt pendant nenga solo n'habitez na rose ba charge à Sarah Solo solidarité quand ngema makana mtozo ba charge na ça yene les phénomènes tant ba benga phénomène azo sous phénomène donc ça ba ça lo ça les soudan n'habitez na azara phénomène igwe le roi de la forêt Sarah Solo ayeni ah papa va ta Gladine exaucé donc yene makambu le roi de la forêt 7 jours de la semaine yango ne makambu le public na onini poto comme vraiment pratiquement à la fin tozo ke jana na moi suka ya émission na biso lo bana ba fan na onini au promettre bango nini na bana s'adresser vraiment partout dans le monde ko suka kana kinte bimela bango bimela. Donc je dis d'abord à mes amis sont en Côte d'Ivoire d'abord que je vous salue d'abord mon frère Ketchevara. Donc tu vois, non, on était venu dans nos pays pour faire un peu quelque chose de mieux. Voilà, on est là. Je salue tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Donc je vous aime beaucoup. Donc je te dis que je suis venu pour faire quelque chose que tu vas rater. C'est ça. Et tu vois maintenant, hein? Maintenant, c'est pas faire des coupés décalés, ça fait des 7 jours de la semaine. Sans oublier mon frère Arafat Diorobo. Je vous adore mon frère. Et si on quitte là-bas à Abidjan, ça fait de ça, ça fait des langues un peu d'une manière. Pour ça, on va faire les Européens. Donc pour la bana siko, il y a Kenya, Nairobi, Angola, Sarah Solo, il faut consommer ces jours de la semaine. Boyoraka, Eza Dega, Ali Maimona, Rumba, le plus fantastique dans l'album. Donc on a yo kanga bien, pour chamato et boyo, kabo pesanga chance et chance à nous au salon na zaka meilleur. Na lingi bino mingi. Ciao. Ok, merci beaucoup. Tozo kabon un peu na Sarah Solo à lobby. Au lobby d'ailleurs, moi déjà fait moi quelques dédicaces na yo. Est-ce que so ba même contacter Sarah Solo par numéro de téléphone parce que nous avons besoin que ba Solana yo Sarah Solo yango Sarah Solo makambo. Mon numéro de contact na yo. Contacter nga fwa zwakaka. Yo ne makambuti. Mon grand journaliste Azawana so contacter Sarah Solo côté na site. Le qui journaliste Azawana za mieux placé. On a pu savoir coordonner pour surtout ça la roi de la forêt après ça abisso. Donc si on contacter Sarah Solo site au moins on a site numéro de grand journaliste c'est Mamboza ne bon kande kenda sans oublier ba mbota munene nanu ya Willie Toka donc ya PDG Alima Imona le boss des boss Sarah Solo yeyo papa tête ndai mbota munene sans oublier que la personne qui me soutient tous les jours dans mon mari Simon Biladi dans danger check baby que Sarah Solo balana batu bondo chamisu bota la Sarah Solo et a belle fille maman bozo e bien belle fille non e sabino dega abala na Sarah nazo biso ka site pour ça musala logique faut za la rara ezala bongo bien cadrement c'est du bon papa social papi michopo borate na bino Sarah Solo parce que Sarah Solo abala na ye Sarah Solo abala na maman na nani maman na blessing moi na pembe papa bongo pembe moi na pembe maman chocolat concordance moi était donc maramba bongo da côté on a na kanga to asko na mamba 6 jours de la semaine ka ba yo ka disque na bango ne makam
Merci beaucoup, merci, au revoir Sarah Solo, comme vraiment la souka émission Nabiso. Je dis un grand merci à Papi Nzola Meso, un grand merci à Dishi Mongombe poto na poto, à Dishi Mongombe bling bling poto na poto, et là qu'on a simbié comme diamant. Merci à Célé du beau papa social, Frida Kanga, Charme, Chimène, Kiala, Judith Ngoy, moi si à Pembe, hein, na Pessimbo, t'es na ba fan, c'est elle, News TV, oh, mais ça n'a qu'au Biso, hein, bah, rumeur, Nabino, hein, moi, bah, hein. Bilono so ba remarque na bino tozana ngo bosenga poto ya améliorer car musala pour na ko satisfaire toujours ba public na biso ya CL News TV. Merci à Christelle Larose Mamouliran de la presse, ma patronne. Merci à Golo Mayala mutapisa kimno ba élément on a ba image notre réalisateur très simple, très sympa. Golo Mayala. Merci à vous. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye bye. Si t'as Néné, si t'as Gaïa, bana Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout.